liboso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote mazokota masolo ya bateya soko moni bato bazoleka oza sélection ya bateya. Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Merci balandi na biso tozokoba malembe malembe. Eloko nini epousse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. En tout cas, biso tozali wana tozaba na misala. Ayebisaka bino tofunga na zamba wa misala. Oyo bokoloba kosala nga na kosala. Soki mutu aza. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Merci balandi na biso, boyebi bien masolo na biso ndenge ezalaka. To se déplacer, to kiti awa na siège ya MLC, le parti cher na mwana mboka Jean-Pierre Bemba oyo azwami kuna na ye. Tokutani na moko ya ba cadre minene mima azo pesa biso présentation ya papa. Oui, toza liboso ya monsieur Désiré Bodi o azali boko ya cadre ya MLC toye ko interviewer lelo pona kolobela insalubrité ba inondation ezali kosala. Merci bolandi boyoki tina ya lisolo tokozala nango pona mokolo ya lelo na monsieur Désiré oyo azali cadre minene na kati ya parti cher à Jean-Pierre Bemba oyo ebengami MLC. Question na biso ya liboso ezana no par rapport ya insalubrité na kati ya ville ya Kinshasa. Mais avant to kota na muzindo mbote papa mbote tata to sepeli pour être au sepeli ko ya biso na peko na bino ko la lelo toye awa pona lisolo oyo etali insalubrité na kati ya ville ya Kinshasa. Tambolaka osomona lolenge ville ezali na kati ya ko se présenter. Comment imaginer nyo ko pesa ville ya Kinshasa par rapport ya ba ville mususu? Matondo mingi ndeko na ngai, bonne année na yo, bonne année na maman. Merci. Bonne année na ba téléspectateurs na biso baso. Et puis bazwami na libanda pe na kati na mboka. Oya matongo mbote euti pe na yeme isongi ekolo kumu ya Kongo. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba, prophète politique. Bonne année. Merci. Merci. Biso beto sepeli. Motuna na biso ezalaki ya koyeba. Ozota imagine ya ville ya Kinshasa depuis 2003 ti lelo. Ozomona Kinshasa eza na kati ya kotambola. Tata, esenga mingi na motuna moyo. Image ozaye koloba depuis 2003 ti lelo. Il y a une image ya pouvoir ya Kabila. Olingo yeba pouvoir ya Kabila. Ta la ville ya Kinshasa. Kinshasa, Lipopo, Kin Label, Léopoldville, Kisasa Biloko Ngeli. Tata, Kisasa Poto Moindo. Et c'est vrai. Kisasa ezalaki Poto Moindo. Mingi lelo nazalaka na mwa pasi na motema komona bana bilenge bayebaka tete Kisasa Lipopo Kini Malebo babengaka yango Poto Moindo tina nini ya liboso mai oyo ya kosukola na nzoto outi n'importe où okomi Kinshasa osukoli parce que mai wana ezalaki traité osukoli na mai troisième jour posonayo ebandi kongenga posonayo ebandi kobonga Kisasa électricité courant ezalaki tina bayembaki oh yaye biloko ngeli yo kini kese minda so bozo un avion na butu boko remarquer que mon commune à Kinshasa boko tali na se minda ngeli
Ce que moi pembeni molili moi minda boy Brazzaville wa. Mais l'élo c'est le contraire. Avion besoin atterrir dans Moutou. Au côté là, ce que mon épaille minda ils ont ma casse. Ils ont ngenga. Ngeli wana Brazzaville. Ce que mon épaille minda ils ont ndambo wana Kisasa. Kozongela Moutou na moyo. Oyo lubika moya insalubrité tata. Soni mawa pepasi. Bon soto salité kotina Kisasa, c'est ça le prototype, c'est ça l'image ya régime ya Kabila, la saleté. C'est ça le pouvoir de Kabila. Foulou, c'est ça pouvoir ya Kabila. Immondice, c'est ça pouvoir ya Kabila. Une première la ville ya Kinshasa tata nangai. Mama Sabi, Oyebi Kisasa ikamba salubrité. Et à l'époque, toujours indépendance, l'époque coloniale, toujours indépendance, ma bac avec pneu, ma bac mobile. Chaque quartier, commune plutôt, et cause la 5-6. Ce qui est samedi, vendredi, pourquoi samedi, il faut le salité et tout dit na bac. Il y a la carrosserie hein, avec pneus. Nous avons tout le monde et accroché. Et Boende, Mboka Ezalaki, ça c'est un. Toye to comme un régime deuxième république sous Mobutu. Bafingi Mobutu mingi. Mais Mobutu aleka ki bango mosika. Bango banani. Régime ya Kabila, AFDEL, PPRD. PPRD, c'est quoi? C'est la mutation, il y a AFDEL. AFDEL pour continuer la carte. Mais Kabila Outarap. Joseph Kabila Outarap. Le père a l'idéologie. Tata. Maman Nangaï. Joseph Azali produit AFDEL. C'est tout. L'AFDEL nous a légué cette saleté que nous vivons aujourd'hui. Monsieur Tata, na sollicité. Yo tuninga tikala pesa yano. Tuninga yi. Toke tozokende. Bon, ozokanga mongongo pona nini? Tozokende mbangu parce que mais oyaki kotuna ngai pona nini? Voilà, toke yi. Alors na kopesa yano. Na deuxième république, Mobutu a installé eloko babenga kiango PENA, Programme national d'assainissement. Ezalaki na limité wana, je crois Sosa na Bondeko, hein? Dans l'hôpital Bondeko, Kotiwana, c'était ça leur bureau. PENA, Programme national d'assainissement. Et ils ont ça le même travail. Qu'aucun mois, un programme cohérent, il y a AFDEL sur la salubrité de Kinshasa et Zalité. PPRD, aïe, qu'aux pouvoir naïe, programme concret à salubrité et salité. Mais tout le monde va poubelle, va dire, par-ci, par-là, va tourner, va station. Mais si quand on est seigneur, Maman Sabi, Tata Nangaï. On est là qui projet, il y a Union Européenne. Union Européenne, on a ça là projet, avec extension, il y a recyclage. On est là qui n'a pas de brasserie. Ils m'ont dit, voilà. Aller transformer en une production et énergie. Quand l'Union européenne a dit bon, j'ai formé les gens, je crois qu'on a formé bateau. Et après ça, nous avons formé Banyama. Non, en tout cas, je vous en prie. Moi, l'équipe dit parce que va former Banyama. Tata. C'est quand même la forêt. Bateau va former Kibango, Bazali Banyama. Bazali Batote. Je pèse mes mots. Na fingi motote, mais na lobby, et l'autre baza ko sala. Ba kesanité na Banyama. Nyama vend dans la poubelle. Mais quand il y a poubelle, vend dans la nyama. Lelo tata, kamata micro na yo, kamata caméra na yo, kende na bandalungwa. Na avenue yo, ozana baka yao.
Inga 10 mètres kaka ya balabala poubelle yango yo bato bavandi na ngambo na se ya banzete bazomela baza kolia olekani na taxi na voiture solo ya poubelle ekoti bino na kati na voiture même la côté stade de partir mais bato bavandi bato bavandi baza kolia baza komela okomi na kimbondo na esika wana babengi yango fulu bakomi benga yango fulu arewa bato bavandi aux alentours baza kolamba malewa bazolamba malewa s'il vous plaît bao bazomela masanga s'il vous plaît bamisusu atie bo alali wana s'il vous plaît mutu asala eloko wana te il faut zala nyama mpo sala boye et c'est comme ça dans toute la ville de Kinshasa okokomati na Gombe okuti poubelle ti na Gombe na centre-ville pembeni ya bureau ya gouverneur Kimbuta okokuta poubelle salité beau sonton et ce qui est malheureux. Merci monsieur Désiré tozoko bana mitona na biso nakanisi olobi mwa mingi na oyo etali point wana mais seulement motuna mosusu ezoya tomonaki liboso balobaki ke sachet eza na kati ya kobebisa mboka na biso mabele na biso eza na kati ya kobeba parce que basachet eleki ebele sikoyo tozomona ba bouteille en plastique ezokoma koleka na basachet ndenge ezalaki entre bouteille ya sachet entre bouteille ya plastique na sachet eloko nini ekonuire en profondeur environnement selon bino mon côté ni sachet ni plastique mon côté koni koleka mama na ngai pona nini ekonuire te soki procédure ya évacuation ezali bien mise en place yo koyebisanga ke awa na Kisasa bino bosalela sachet na bouteille en plastique koleka mindele si n'importe eza kaka yango na yango mais le fait que bazali organisé toza kovivre lolenge moko biso na Brazzaville mais okokuta boye te na Brazzaville s'il vous plaît awa toza kovivre donc situation ya non état c'est-à-dire l'état aza te badirigeant baza te pasi nanga monene eza nini omoni équipe ya Kimbuta André awa na hôtel de ville composé au 9/10e na ba oyo bamibengaka bakinois oyo ils se disent des Kinois babengi bamisusu bauta bango balobi bango bakinois et la plupart na bango bazali bana babotama avant l'indépendance. C'est curieux que bango le prétendu Kinois va rendre ville oyo bosoto lolenge oyo salité. Merci tozokoba koka motel lelo papa colère koti boka mobimba à cause de la saleté. Voilà eloko tolingaki tokoma tozokende malembe mutu asana kati ya koloba na oti ko yebisa bino ke azali vraiment cadre monene na kati ya parti et cher agent Pierre Bemba oyo akandami na ekuna malgré makambo nyonso eza na kati ya kolekana boyebi yango bien mais seulement que tozokende na ye parce que tozolobela insalubrité na ville ya Kinshasa lelo tozolobela ba maladie lokola choléra eza maladie moko euti kaka libanda ou bien eza tu ya comportement na biso moko par rapport ya lolenge tozogérer toza na kati ya kogérer environnement na biso. Monsieur Désiré, bien que bino kuza na kati kaka ya kokondane makambo ndenge bomesana po bino
baye opposition bolobaka kaka ndenge wana. Et si cela dépendait seulement qu'il y a M. Désiré à la tête, il y a province, il y a Kinshasa, politique nini yolinga ki wozala ngo poke makambo ya bongo eyeba na kozala. Il y a liboso nazali un parvenu te. Omona kaipa na mindele pe mikili misusu. Ba fonction nyonso ezalaka n'importe qui akenaka koenregistré ya monte. C'est pas n'importe qui peut devenir gouverneur de la ville. Elingi Koloba. Elingi Koloba, cursus, il y a moto. Ce qui biso MLC, tous eu pouvoir. Cursus, il y a moto. A Utawapi, à Salamini, pour Akoma, à Boyende et Zalaka. Un. Deuxièmement, enquête de loyauté. Tokotala, il y a moto et boy. Tangawapi akola isika nini pour ce kotali aucun hôtel de ville non tala bateau basala kako ba ministre provinciaux au côté bimala ma point d'interrogation sur les 3 cas de bateau basala comme ministre provinciaux. Ce n'est pas une injure, mais c'est une réalité. Boyende mikili nyoso tambolaka ezana bateau bakoki jamais exercer telle fonction au vu il y a vie na bango autant cursus na ye yango basenga ka curriculum vitae ya moto batala asala parcours le parcours na ye asala boya zalaka bazongzaka mais ce qui n'est pas arrivé avec le régime AFDEL. Olingi koyebisa biso ke bato nyonso baza na kati ya kokamba ville ya Kinshasa baza incompétent. Pour vous répondre mieux, Mokonzi na bango Joseph Kabila à Lobayango. Je cherche 15 collaborateurs compétents et je n'en trouve pas. Je ne fais que renchérir na oyo Mokonzi na bango Kabila Lobabi à Lukaka 15 collaborateurs compétents. Mais à l'autre bango te. La preuve, il a dit la vérité. À l'obé vérité. Ce qu'on t'a diriger c'est des gens qui n'ont pas eu un cursus régulier. Ça va normalement. Et la preuve en plus est Mboka Ndenge commis. Tala Mboka Ndenge commis. Preuve que il y a un cardinal Monseigneur Nasukishi Bangalobi, c'est des médiocres. Merci. Le cardinal a résumé à nous bien dit, c'est des médiocres. Il faut qu'il dégage. L'homme a pasteur a écofolisé Bango. Merci Balandi Nabiso, merci Balandi émission Nabino Naebi Ozalaka fidèle Nabiso parce que Tozalaka pona kolakisa bino oyo ezali ba réalité. Et je crois que nakati ya koloba wana ozape nakati ya komona lolenge bilili eza nakati ya koleka pe image ya ville ya Kinshasa eza lolenge nini. Tolobelaki dernièrement makambo ya mai eza na ba quartier mususu bazozanga mai bazozwa mai eza kitoko te ba mususu ata pona kosokola boye comme problème lelo tozolobela likambo ya choléra. Je ne sais pas choléra eza virus ebimi libanda ou bien ekoki kozala dû ya lolenge biso moko to gérer situation ya mboka na biso nde ekomeli biso ndenge. Deuxième réponse. Au moins il y a le choléra, il y a le typhoïde. Prévention na yango selon l'OMS, il y a la kanini boko propriété si comme ça. Babenga yango les maladies de mains sales. Oyoki et ces autres ça image et si mais non nalobaki na yo ne bandele atata nalobaki image ya ville ya Kinshasa ya ngwana nde image ya régime ya Kabila salité bosoto mbindu incompétence la médiocrité la honte le ridicule le tohubohu le ténèbre c'est ça le régime de Kabila et c'est ça la ville de Kinshasa. Miroir de la RDC. Miroir de la RDC à Ngoyo, ville à Kinshasa.
maladie lokola choléra lelo mesure la prévention à travers campagne bazosala c'est quoi? Se laver les mains, nettoyer ses environs. C'est ça. Soukanango résumé à moi salité ville mobimba. C'est terrible. Oyebi batonan babela boite. Kinshasa mobimba kobanda fin novembre. Grippe mabe. Oyo kosuko sur la terre. Oyo kuna miyo sur la terre. Oyo kuna nini ya miso sur la terre. Donc ou bien obelaki ozubaki si et qui au moi bien et qui un mois au rejeté. Donc il n'y a que ça parce que la saleté est permanente et entretenue par le régime en place. Mawa, Son et si les Arabes qui les sous la fidèle PPRD serait patentée, c'est-à-dire tout type en a katina beko mukanda à l'État que plus jamais l'un de ces gangsters-là peut diriger le pays. Tu veux solution par rapport à tout ça? Kabila Lomba. Solution dans le départ à Kabila. Qu'il dégage. Comme ça. Bato Oyo Bazana Bolingo Mboka. Pe ba yebi kosala mosala. Ba bien ses fonctions. Merci, monsieur Désiré. Toujours qu'il est déjà malembe avant qu'il ne soit abordé. Ba sujet msusu. Nazo pesa motuna ya suka. Tokoki ko satan na kosila ya choléra na kopesa bakisi ou bien kosokola maboko soki ville et commune en propriété. Ils en a à l'époque, en 1984, je crois, à Kinshasa, il y avait publicité, mon panneau publicitaire, campagne les qui, je crois, il y a ministère de la Santé ou bien il y a OMS. Bazoloba. Au Boingungi, c'est simple. Beaucoup de sa moto ici, à Zongi, Nandako, Tonanzela, Tambola, à Zomela, les sous-microbes. Au Salinini. Au Salinini. Mais papa décidé dans la par rapport à la sanité. Et ça, quand on a à la base, tout régime peut-être à Kabila. Mais puis, on a une population. Tout ça, la source à pauvreté et à propriété. Maman Sabi. Population, ça a la deuxième place. Première place, première responsabilité, et ça a gouvernement dirigeant. Le rôle du pouvoir, c'est quoi? C'est la protection des personnes et de leurs biens. On peut protéger mon tololengeni. Entre autres, vous avez appris, moi, dans Kimbuta, Azak peut percevoir $20,000 par mois à Kinshasa pour évacuer l'immondice. Le garçon ne le fait pas. Et son père ferme les yeux. On a beau crier. Je connais 2 journalistes, Oyo, Kimbuta a mis des mécanismes pour faire taire Bango, tant on va dénoncer qu'il est Gambouane. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que il y a je sais pas, tout ça sous bateau. Et j'ai vu certains de vos confrères collègues à la télévision pour essayer de justifier. Mais on peut justifier Nini. $20,000 et Bimakatote, oui, et Bimaka. Salité, et ça la ville qui est ça, oui ou non, ils m'ont dit partout. Mais alors, vous essayez de justifier quoi? Maxi Balandina Biso, Elobi Yemoko, Biso Mituna Ezalakaya Biso, Biyano Ezalakande Yabango. Elobi Etali Yemoko, Binomoko, Boko Jige Yango. Monsieur Désiré, Tozo Kende déjà, Nasuka Pona clôturer sujet ya liboso. Okoki kopesa conseil ni na bakambi ya mboka et puis conseil ni ozali nango pour la population congolaise en général parce que ozo kamba batu ebele et ozo influencer pe batu ebele liloba na yo moko ezala kaka ya koboma te ezala pe ya kotonga. Tata naza na conseil mibale pour moko na kopesa bakambi
mosusu na kopesa population bakambi soki ya solo balingi peuple congolais Kabila yena bato na ye Kabila na Kimbuta ba démissionner soki bolingi ba congolais ya solo démissionner Kabila démissionner soki olingaka ba congolais parce que ozoko kama Kambuta Kimbuta soki olingaka ba Kinois yo lobi ozaka Kinois démissionner wana okosala preuve ya bolingo makasi vis-à-vis na ba congolais vis-à-vis na ba ndeko na yo po yo soko vandi kaka wana eza lokola chauffeur alangwi azomona bien te azomema mutuka bato ebele na nsima ozokenda koboma bango bapekisa yo olingi te donc tu es un criminel ce qu'on persiste Kabila na André Kimbuta s'il vous plaît pour démissionner pour bolakisa bolingo na bino na ba congolais et ba congolais tozali na mboka mosusu te oyo nzambe apesa biso botala na Brazzaville babengani babeti babomi baviole na Angola babeti babomi baviole babengani Zambie partout mais pas nzambe apesa biso droit ezali mabele oyo Congo tolongwa na kobanga tolongola kobanga tolongola mingi tobengi tribalisme kondimela Kabila te pose Moswahili kondimela Kimbuta te pose ali Mekongo kotela ndimela moto oyo azosala po yo olia sans que okena kovandela ye na tongo sans que okena obondela ye ce qui nous tue tala germe moko ya dangereux tata oyo ya Guinée akufa Sékou Touré alobaka yango eza na germe moko ya bapays sous-développés beaucoup plus dangereux et suicidaire koleka colonisation komona yango tribalisme tala lelo ndeko na yo ozosoutenir ye mpa ndeko na yo mais bana baza kokufa na maladi mpo ye ayebi ogere te yo moko komi chômeur mpo ye ayebi kogere te yo ozokufela kaka mpangi ozokufela kaka ndugu mais tala conséquence. Merci Balantina Biso, merci ba téléspectateurs ya Congo Lokole. Tozala kibongo na thème ya liboso oyebanda ko lobela bosoto na kati ya ville Kinshasa botali lulenge bato bazana kati ya kosufrir ba mususu bazo sokola mai ya mvula kaka po ete bai ezobima na pompite et puis bato bazobika moko compliqué bazobika pembeni ya bosoto bafulu etondi Kinshasa oyo babenga kini label lelo ekoma kini fulu ndenge tozana kati ya ko constater et puis invité na biso mokolo ya lelo alobeli yango mingi